Ingeta, la famille, Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala somo nde yakosala somo, na ndenge moko yakosakana teo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Pouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo bandikonanga toye lisusu kande toye pisakabino soki ya koloba ezali tokoya soki ya kobetela sete ezali tokoya soki pena ya kosolola ezali tokoya po toyebike Kongo na biso ezangaka dossier te ezangaka likambo te. Lelo toye awa na sango ya pasi pe mawa na sango ya kolelisa concernant Jibe Mpiana. Ebela bato deja bakolinga bayeba Jibe Mpiana nini ekomeli ye. Oui, Jibe Mpiana aza bien te, santé na ye eza bien te bandeko na ngai, ndenge toza boye Jibe Mpiana aza na hôpital. Nini esalaki ke Jibe Mpiana akota hôpital, dossier eza nini, makambo eza nini. Avant na kokota na mozindo ya makambo yo ekozala malamu et encore malamu mingi na yana nu ko sensibiliser bandeko tu ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete kuklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Inès TV akobando tiaka ba vidéo ya sika poko zalaka directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, eza toujours et encore devoir na biso oyo tokoboya te pe tokotikala kowanga na te poto yebike koyaka ko informaka bino eza penza devoir na biso. Voilà. La famille tolandana no vidéo yango ya Jibe Mpiana ndenge azana hôpital bana na yeba kende kotala ye lobi le 25 jours à Noël bandeko nanga na Jibe Mpiana na hôpital. Ego sala pasi après kaka libala ya mwana na ye na kombo ya Daida Mpiana. Toya komona boye Jibe Mpiana ayepe kokota hôpital Jibe Mpiana auti kobela. Nini le kaki bandeko nanga makambo eza ebele. Bolanda vidéo o la famille nazo ye la bino ba version sur ba version concernant kobela ya Jibe Mpiana. Tolanda et on se retrouve juste après. Noël à l'hôpital. Ah là là. Je passe Noël à l'hôpital. Sous perfusion. Malaria, toi, dégage. Avec des ça va. paniqués. Ne paniquez pas, ça va aller. J'ai eu la visite de ma petite famille, les enfants. Papa, faut pas nous faire ça. Vous inquiétez pas, il va mieux. Il va mieux. Prends soin de lui. Carré. Non, on ne te voit pas. Tu te caches. Noël à l'hôpital. Ah là là. Je passe Noël à l'hôpital. Sous perfusion. Malaria, toi, dégage. Avec des ça va. paniqués. Ne paniquez pas, ça va aller. J'ai eu la visite de ma petite famille, les enfants. Papa, faut pas nous faire ça. Vous inquiétez pas, il va mieux. Il va mieux. Prends soin de lui. Carré. Non, on ne te voit pas. Tu te caches. De retour la famille na bandi ebela bato touti kolanda awa touti koyoka biso nyonso kande na yebisaka bino eza na makambo mosusu oyo tokobomba te eza na makambo mosusu oyo tokobomba.
biso nyonso toti kolanda video ya JB Mpiana papa chéri Mutupamba bandeko nanga alobi azalaki na bana na ye kande tomoni Soraya Mpiana azalaki tomoni Daida bango nyonso bana na ye bazalaki kuna bakende otala papa na bango na mbeto ya hôpital. JB Mpiana selo ba explication na ye auti koloba keno malaria nde ebandeki kotungisa ye. Quand boyebi ma numéro na biso ezalaka kuna affiché, il y a de ces personnes qui ont appelé Maman Étoiline. Batu babengi Maman Étoiline balobi Maman Étoiline eza lokota. JB Mpiana eza malaria oyo ezotungisa ye te. JB Mpiana eza na makambo oyo ileka na feti ya Daida. Après libala Daida. Eza makambo ilekaki la famille kande na yebisaka bino en tout cas nga na ningana nga songi te. Avant nanu na ya kosala analyse natiela bino quelques audios ya bandeko na biso mosusu makambo bauti koloba concernant toujours JB Mpiana na makambo oyo elekaki na feti ya Daida. Na ebite à partir ya kuna ebele bakoya ko découvrir makambo ya kobela ya JB Mpiana oyo tolanda nanu nazozoka lisusu. Il est déçu. Batali beme eza makambo batu ba okota te. Atali babi quelle humiliation. Beaucoup de Congolais c'est pas une image wanate. Alors on va pas venir dans le média faire semblant de dire que oui, félicitations, elle a réuni Bamiba Liboye, Kuna Liba laissé Koufate. Caméra monte JB passe. Baza Bambanda confirmé. Pour Wenge Woman ataka JB. Laissez les morts enterrer les morts, me taper ça caille financièrement force. Vous parlez de quoi? Je vais faire monter que des papas, s'ils veulent dire quelque chose, mais image wana, j'ai pris pour notre star JB Mpiana. Niveau oyo ba memie na sa mai, te balou ba fait quelque chose. Bobotana sirène des eaux. Banana bino baza ba outi na trai ya vraie sirène ya ba hindou. Faites l'effort. Voyez, hein? Moi, je suis parti, mais habité soya, ma papa, moutouma koki koloba. Comment Vital Camera a vu qu'on peut s'aimmoter pas bétail? Yé papa chéri. Yé papa chéri. Ezalaka. Wenge. Wenge a sopa. JB Mpiana mokonzi aba Wenge souverain premier sultan. Sultan. Salvatore de la patria. Mais c'est quoi vrai noko ya noko atimba na 1. Akoma na 1. Bolinga Saniel bana Vital Camera elongwa. Ozwa mwasi nanga na maboko nanga. Pona mbongo na yo. Na obotoli yo fortune. Nani areketa na minute? Kinwani. Ah, c'est papa chéri vit très bien. Ok. Nani areketa na minute? Est-ce que moi ça va pemela Kinwani? Non solo na ninga fote. Papa chéri panda achaka didi Kinwani ria ya toleka. Ozwinga mwasi nanga problème ezate. Nga na ozwa yo bomengo o mwasi nanga landaki. Abenda yi makambo, abenda yi. Voilà, de retour, na bandi ebela bato toti koyoka, toti pe kolanda awa. Awa ezalaki Mama Congo, ayaki kopesa point de vue na ye. Après Mama Congo, toyaki komona pe Maniké de John, de son côté pe ayaki kopesa mo ba point de vue na ye. Soki tolandi Mama Congo alobi, Vital Camera na Amida Shatir babanda depuis kala. Depuis Amida Shatir azaki na ndako ya JB Mpiana. Kote mosusu toye komona pe nani Maniké de John pe alobi no mutu asilisa bomengo ya Didi Kinwani ezalaki bongo JB Mpiana ye mutu asilisa yango. Donc toyebi déjà bato ebele kande na yebisaka bino ke ya de ces personnes babengaka nga je m'excuse ba oyo balingaka na JB kolinga ya makasi balobaka nini Mama Étoiline biso toyebi na biso ke ezalaka kopo ti Amida Shatir azalaka na ndako ya Vital Camera ezalaka kopo ya ye moko JB Mpiana. Bon na makambo maladi ye kobima lisusu la famille tomekana na kosolola dossier oyo. En tout cas
autre souhaité ezaka ba bonne santé na jibe mpiana bisiko ozali na hôpital nzambe alola abikisa yo abikisa yo parce que lui-même est le docteur par excellent oyo biso nyonso toyebi. Alors eloko nga na koloba mpenza eloko ya makasi mpe ya motuya eza ke na makambo nyonso banalobaka toujours ya jamais eu de fumée sans feu. Et surtout eloko pe il faut toyebaka eza que communauté congolaise eza communauté moko eza na lokuta ya makasi comparativement ya bapays mosusu. Bapays mosusu ata soki balingi basala analyse mpona bastar na bango la plupart ya bato basalaka analyse ata soki akotia mwa lokuta ya moke mais quand même vérité kozala ebele. Mais na Congo na biso la plupart ya bato bakoma kosala na bango ba analyse parce que ona o basololaka te oyo azalaka moto ya motuki ngandi. Motuki ngandi soki deja bafutaka ye mbongo akose permettre koya kokosela yo kobebisela yo réputation wana mpenza eza Congo na biso. Soki kopo wana kande bato baolobaka eza kopo ya Jibe Mpiana na Amida Shatir, si réellement Jibe Mpiana na Amida Shatir basala kopo mpona koliaka mibali mbongo, premièrement c'est dommage. Si réellement makambo wana ezalaka ya solo soki penza Jibe Mpiana na Amida Shatir bazalaka mwasi na mobali me basala kopo mpona koliaka mibali bambongo, soki ezalaka kopo c'est vraiment dommage parce que na oyo biso toyebi eza na mobali moko te oyo akolinga asangisa mwasi na mobali mosusu likolo ya mbongo. Je sais que bapapa na biso depuis kala ata soki azosouffrir na ndako opportunité moko emonani ke no mwasi abima na chef kengandi mpo ke papa azwa mosala papa koboya akoprefere akende kosenga biloko akolia ke mwasi na ye abima na chef moko kisongolo pakata. Moi je me rappelle na histoire moko tozalaki bana mike papa moko bakangaki ye ntango baye kokanga sikoyo mwasi akie na chef na bureau ya chef ya mobali na ye ya papa wana ntango akomi kuna chef wana proposé abima na ye mama wana na ebandela boya. Après moment donnant tellement amoni ke mobali na ye azosouffrir na prison azalaki nde sikoyo ake komona lisusu le chef aleyebisi alobi nga mpenza soki tobimi kaka mbala moko mobali abimi na nini na kasho epi na mosala na kopesa ye. Mama monika souffrance babando souffrir aye kobima na boss. Après kaka une semaine à pamba baye kobimisa papa wana na mosala poste oyo azalaki nango bamatisi ye pe kutu na komatisa selon makambo papa wana asala makambo na entreprise wana normalement aza moto moko alingaki azonga na mosala te. Alors quand nde mibali nyonso bazalaka azo comprendre situation te amoni ce n'est pas possible nasala likambo ya monene na entreprise oyo mais bakanginga. Après ye moko chef aye kobimisanga likolo nango apesinga mbongo akomi amatisinga position akomi kotuna mwasi azowangana mwasi alobi oyo nayebi nanga te nga ezalaki kaka bapriere mobali aza kaka te loba vérité jour mosusu kande balobaka toujours et encore lokuta eyaka na ascenseur mais vérité eyaka na bescalier jour wana vérité ekomaki mama wana kana 4 bolingo na mobali na ye akomi kobetela mobali na ye lisolo nde mobali place asilika mobali alobi efale otikanga na prison na kufa ke okende kobima na boss na biso babimisanga na prison bapesanga mosala yo si obima na boss nanga jamais. Le même jour mobali a déclaré divorce libala esila bafamille ye papa wana loba nga jamais aza mwasi oyo mpenza na linga na tikala koyeba teke mwasi oyo akoki kobima na chef nanga bato bayebisi eza mpona bien na yo alobi bien nanga nini. Donc exemple on ozopesa ezaka exemple ya la plupart surtout ya mibali oyo toyebi des hommes responsables mobali oyo mpenza azalaka responsable na 15 jours akotika mwasi na ye keno okende obima na mobali kingandi apesa biso mbongo to mpona position jamais. Mais oyo tobengaka bajigolo mobali moko azodepandraka na mwasi mobali moko azozelaka mwasi aya kosunga ye bamibali wana
bazalaka na ma 1000 chance akotundaka bana basi yango bomonaka ata mibali ya bongo aomona aza na mwasi na ndako akomi kokatela mwasi biloko ya kosala yo ndondo obando somba nini provision yo nde okobanda kofuta soki nini yo nde classe ya bana mibale yo nde fo futaka comme toza na bana 5 yo futaka ntango ozoyebisaka mwasi na yo bongo soki mwasi ayeli yo mbongo ya kindumba okozwa na yo l'essentiel oyebi ke eza mosala eza mpenza mosala eza pasi barimere oyo etambolaka mpenza makasi concernant JB Mpiana mais na oyo ngai nayebi na JB Mpiana en tout cas je ne pense pas que JB Mpiana akoki kondima mwasi na ye surtout mama ya bana na ye abimaka na mibala mbongo mpo baliesa ye si tel était le cas balingaki na bango peut-être que basala sembla kose séparer mais Amida Shatir atikala mpe kobala te peut-être wana tolingaki to comprendre parce que ndenge eza bokanisa te ke non Vital Kamerhe aza zoba te eza na mobali moko te oyo akoki kovanda na mwasi na ndako pendant des années mwasi azalaka na mibali mosusu libanda aza te ata soki mwasi akobatama akobombama pendant une année mais 2 ans ezalaka ebele mobali nyonso adécouvriraka toujours ke non mwasi na nga azokosanga ezalaka bongo donc na dossier oyo je ne pense pas que JB Mpiana na Amida Shatir bazalaka kaka mwasi na mobali bato kaka nde bazondimelaka yango te mais eza réalité bato mibale balinganaka mais soki bamoni ke ndenge bazotambola ndenge bazovivre ezosimba lisusu te ya koforce eza te eza bongo lelo tokomi komona mibali mosusu bakomi koboma basi na bango mpona peut-être mwasi asenga divorce depuis kala mobali azoboya mosusu mobali abandi osenga divorce depuis kala mosusu osenga na yo te mais ozolinga odivorce mais mosusu otalika bana olobi comme bana bazali na divorce bana nanga bakosouffrir mais lelo lobi kuna omoni soki mwasi soki mobali akomi na ye kobimaka na bamosusu yango boomona ezomemaka makambo ebele na bandako mabala yango boomona ezomemaka ya ebele na kati ya mabala alors eloko nga na koloba surtout na bandeko nyonso balandaka mama Etoiline Ines TV botika ba makambo koyoka internet ya Congo na biso internet eza na ba lokuta ebele eza na ba buzoba ebele moto ainayo akolinga na facilité nyonso aya kobebisela yo réputation moto oyo mpenza aina yo akolinga mpenza na pete nyonso aya koloba mabe sur kombo na yo ata na makambo oyo tikala koloba te ata na makambo oyo oloba omonaka moto azopesa kilo wana mpona koya kolobela yo mabe mpenza bandeko na nga toyebaka surtout ndenge nini nakomibatelaka toyebaka ndenge nini nakomibombaka mokili eza ya kobeba bamibali bomipesaka respect soki obali mwana bato yeba kozwa ba responsabilité mwasi baexposaka ye te yo koki jamais kozala oza na mwasi na ndako yo otindaka mwasi akendaka soki mwasi alingaka kosala te yo forsaka mwana bato akende osala là je n'encourage pas que non les femmes bosala te bosalaka mais c'est vraiment important yo mobali mwasi akende osala na volonté na ye parce que soki mwasi ake kosala na volonté na ye respect na makasi na ndako na yo ekozala mais soki mwasi azokendaka kosala na volonté ya yo mobali ozotindaka ye akendaka kosala yango bomonaka basi akomi libanda akomi kosala kindumba surtout basi oyo baza libanda ya mboka basi wana bandeko na nga biso toza libanda ya mboka tomonaka ebele basi ebele ya bacongolaise baza na kindumba moko pas possible tomonaka ebele ya même de ces personnes oyo omona bakobenga mama Etoiline tala kotuna ba video eza na mwasi moko bandeko na nga oyo batindelanga na ba video mobali akutai na mbeto na mobali mosusu mobali azwa ba video pas possible bandeko ya mobali wana bayi kotindelanga ba video mais mwasi apesaki ba raison na ye parce que avant na poster avant na sala émission wana nalingaki na solola na la femme en question ntango nasolola na ye alobi na nga mama Etoiline namoni te place oyo kotianga na miniature te pourquoi parce que mobali oyo naza na ye na ndako aza mobali moko ayebaka kozwa responsabilité ya ndako na biso te donc aza mobali moko bozofanda neti eza yayaka tovanda nga nafuti boye yo mpe fo futa boye soki asombi mai ngai fo nasomba courant soki asombi fufu ngai fo nasomba biloko ya kolia eske esalimaka
que soki nazosala te nakoyebisa ye bien ke oyebi ke naosala te mais ye de son côté akoya kotelemela nga alobi etali nga te zwa baresponsabilité na yo siko ntango azoyebisa nga etali nga te nasala nini naosala te malamu nasala kasi kindumba yango na bando osala kindumba mpona koliesa ye na bana imaginez alors mpona koprévenir bamakambo wana cher papa prenez vos responsabilités c'est vraiment important ntango bokendaka kobala bana bato bokendaka na bandako ya baparent teke awa na ye mpo ke tokende kosangisa me bobalaka mpona koya konore mpo bozalaka besoin na mwasi s'il vous plaît boyeba ndenge nini na kozwaka baresponsabilité na bino c'est vraiment important bozwaka bana bato teke no baye na bandako na bino mpo ke bobanda kosangisa baye na bandako ya libala mpona koya kosangisa na mibali te me baye mpona koconstruire foyer na bango bayaka mpona koconstruire foyer na bango s'il vous plaît bapapa tobatela basi batelaka bana yango soki oza nanu oza na sens ya responsabilité te na motu kobala na yo te ata soki bato baseki balobi bato balobaka kaka ke obalaka mwana bato mpona kofaire souffrir ye à la longue ce n'est pas gentil ce n'est pas peu normal voilà bandeko na nga tokomi na mwa suka partage na biso kande nayebisaka bino biloko ya kitoko eomelaka te ekendaka mbangu tielanga j'aime commentelenga video partagelenga ekosala mpenza malamu e encore malamu mingi suka na biso yango oyo banimero na biso ya batelefone yango wana kuna ntango tootia banimero ya batelefone toyebisaka bino te keno bobenga mpo biso tozoluka mibali te benga soki oza na mwa problème ya kotuna oza na mwa matière kande ezalaka esalaka toujours malamu oza peut-être na besoin kosunga chaîne na biso ya Étoile Nines TV tokoboya lisungi te baboyaka pe lisungi te en tout cas vous êtes le bienvenu eza bongo yango totiaka banimero na biso soki oza na besoin ya kosala publicité na chaîne na biso soyez libre de nous contacter tokosolola kaka ndenge ezalaka na ndenge ekendaka na système mpe na ndenge ya kitoko. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.